langage nanga est codé parce que nous sommes à la télé. Ah. Tu vois? Alors, bandeko ba monique ndule komo komela bango kilo. Ngala conseiller bango batala nzela Côte d'Ivoire. Dodé. Alors ba le 18 so monique simbité. Que pesi moi shit. Tessa nzela Côte d'Ivoire. Nani moni simbele. So moni simbité. Nani. Kende nzela Côte d'Ivoire. Nani mona ke simbele. Kolukano benete. Nani omoni simbele. Andenge na yo muntu boye calme. Mais ceux qui bo bandi d'abord, wenge zagiana. Papa mama wenge na kokangote. Non, c'est connu de tous. Qui ne le sait pas que Ken Piana a soutenara Fali Poupa. Nani na bien ngote. Nani habité que Pacho RFI abanda go soutenir mukulu. Mais bango ne so loba. Nani habité que Niamakor a fingara batu au nom ya maison mère. Nani bien ngote. Teme. Si komoni batu wana ba finga wana avant aya ba pesa bango maloba lelo okoloba boye. Président Zaki Jibem banda na se ti ay koma na niveau wana aza toujours yé. Et Fali Poupa banda ba 2006 tant bandi dia ba carrière solo et tout. On remarqué banda wana ti lelo a olalate. Est-ce que zanzela Bidjan? Mais yango ba analyse na kin ba tchaka bango maloba. Que loba intel aleki kofi. Parce qu'on a tchaka bango maloba. Que si bakolo masolo yo kango trop bakolo masolo ngeza. Mais yo oyebite lelo oyo ligne éditoriale mutu nyonso ana choix rozala na ligne. Excusez, on peut ou ne pas communiquer, tout est communication. École à Palois le temps. Je te jure. Ozongela on a trop classe. Alors prévenez au sentir Patrick Massidi. Au stade de signature il y a Kofi Olomide non? Tango aye ko se présenter et tout. J'espère que Hollandi écriture à Kofi. Loko là, balingi musique, balingi art, bami kotisi mobimba. Bazo tel asko bateau baza na ba point fort entre autres bakongolais. Sans oublier David Mosso a travaillé na Jibem Piana, a travaillé na Fali Poupa, a travaillé avec Héritier Watanabe. Pour moi, ma préférence, c'est sous ya ba Congolais. C'est-à-dire, bah, ah, mon toso a télémi boye, a télémi le roi nani boye. Ah, bango balinga déjà bongo. Ozomona. Donc, Ivoirien et PCP vitesse. Pour biso toi en Afrique centrale, Solandeli déjà, Kinshasa, Brazzaville, Angola, Gabon, Cameroun. Toi là, il y a moins de vitesse na biso. Ce qui fait que Congolais. Donc, mention ya ba Ivoirien. Niveau balélé là papa Wemba, même si c'était un deuil inopiné, mais au moins bazoa qui temps il y a qu'on rendre vraiment hommage moko dit Sotali chili tout le temps koimiko Sotali ba végétaux koimiko Sagacité il arrêté après un moment on a raté allez bon bah ça belé va venir en gloire parce que tu rappeler Batukoza vous en êtes direct. Très chers internautes, abonnés de Sans Microbe TV, ravi de vous savoir encore très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette belle émission. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous savoir encore très nombreux devant vos postes téléviseurs. En train de manuter votre téléphone, ordinateur, tout solo la bino. Tout mekalelo, tout salama banalise, dans l'événement. Nous savons ce qui s'est passé dans la communauté Nabiso. Bah mort et salami malgré bazana kata communauté Nabiso mais il faisait partie aussi de notre communauté tout me un peu tout analyser tout relever la makambo ba concert ndenge betamaki tout soit qui pena moi temps présent rigana qui m'a biso mais les autres juillet et n'a présenté vraiment ba condoléances mes sincères condoléances na toute l'équipe Sans Microbe TV va tout perdre moko ya élément na bango Andron Solo tous à de cœur nayo donc famille Patrick Massidi na lungona na po na ya Sans Microbe présentateur Patrick Massidi Oazali pour le bongo bongo te mais trop meka un peu ko lobakaka Oazali représentant ya Sans Microbe TV azolela na ba oyo ba les lycée merci na bino bat bokomela biso bo présenter qui ba condoléances na Sans Microbe TV to moni bongo requis de 4 merci na yo Mireille lycée qui est au petit na restaurant Enmira petit sous merci naye na bébé Kanza bilamba na bilamba donc bilele na bilele tozaki pena
de cœur Nabino. Merci beaucoup à vous compatissez qui na famille Oyo sans microbe TV. Tout ce qui est bon côté, tout le monde tout mes gars peu solo na présent na biso présent Rigen. Bonsoir. Bonsoir Patrick Massidi sans microbe TV. Ndeko na ngai. Ouais, ça va très bien. Déjà, j'ai sorti à pieds joints sur l'occasion pour vous présenter mes sincères condoléances parce que au Koufi, Aza vraiment moko, il y a équipe, il y a 100 microbes télévision. Et 100 microbes télévision, et la chaîne haute au travail en tout moment. Nabi qui Bato Lausanne peut présenter qui a sincère condoléances. Ou la première dame de Lausanne. Merci ko Yago Belisha, parents Yaridj Andy Louawa, un enfant pas comme les autres. Au na Genève, la baronne de Genève, Mama Tete Liengo, la baronne de Genève. Il n'est pas solo là et Tobo Sanité Bongo d'Élise Mabi, c'est-à-dire catalogue, Yomoro sentir que Mouto a soutenir Bisso, moi solo, moi conseil, moi coaching, c'est-à-dire d'Élise Mabi de loin. Nazo pesa ba salutation na ngai. Tobo Sanité Elmira, c'est-à-dire na Katia Aubervilliers, ma solo ezaka moko batu bayebi donc mère Mira Mela et pas un bébé Kanza bilele c'est-à-dire lamba les cas au monde au kutana na pièce c'est un peu ça quoi. Nous avons un Rocky de 4 to PC bambo de passe à ah Rocky de 4 mokola B ya sangisa vraiment au sentir au sangisa vitamine B na vitamine A abengango ba. Ah, ça mystico comprendre voilà. Et ça là vraiment bien. Voilà, merci Nayo président Rigen. Président Rigen, totalement non yo mo moni ba news nene les sur le boss à l'analyse d'abord par rapport il y a ba événement c'est salamina mois au ya mars. Mois mars au moni on d'abord ndene. Na yo moko d'abord na action na yo journalistique. Donc moi Max et bangisa nga moi mukie na bandeli nango par rapport il y a frère Nangai. Confrère, frère, collègue, Valdi Tamboué, c'est-à-dire de loin je te salue mon frère, Fasik Diaspora, toujours solo lango, et le Komela qui est, et tout chaque image, je sais bien que et tout chaque peut battre belé. Hormis tout ça, Nandeng vraiment la vie professionnelle, tout le monde peut la disparition, il y a des grands mécènes, le cas Ahmed Bakayogo, Yomogo Zomona, comment artiste belé, comment ça là déjà. Tour il y a Paris, Abidjan, Kinshasa, Abidjan. Et ils ont toujours pour nous rendre hommage et pas grand mécène. Mais du coup, tous ça vraiment tous mon appel, musicien ébélé et bimi vraiment la maille, qui voir même là tout sentir que après la production là mois de février, na mois de mars vraiment bazo se positionner bien. Ouais. Mais ce tobito qui n'est to mécano to banango na nengo bandeli to bandi na suka. Tout ça compte à rebours de baloban en français. Ou soit pyramide inversée. Inversée, voilà. Voilà mon ami. Yo, naebi koto ane za rapina moi kalepo. Tout ça qui a boué une école. Kabongo. Kaboué. Donc voilà. Na pesimbo te na ba o balinga rabiso Elmira. Voilà, restaurant oya makasi to yamba rabiso no Bervilliers. 24 heures sur 24 heures. Voilà. Tu peux un numéro comme ça, bah, on a besoin. Il y a aussi des commandes en ligne, comme toujours, ma solo et Zalaka et tout, au Bengi et Komelio. Lian Tabat. Lian Tabo Yokat. Voilà. Tutangai chabola ndena benga ko président Rigen batu suso ba yebelio na komba président Rigen benga ko chabola po parce que kundola ya 4 mission pénal likolo to solo lango. Par rapport il y a analyse ni ko sala d'abord par rapport il y a ba concert ebetamen à Abidjan. Malgré tout aux 8 mois retard solo lango mais biso d'être solo lango. Analyse ni nos anango d'abord par rapport au concert au beta na Abidjan où ils allaient qui tout fait tout flamme côté gauche tout droite. Analyse ni ko ça. Bon, analyse na ko ça là, eza na Ivoirien moko à l'époque, na zo ba na colonel Ebea. Wana toi bongo na ville ya Kinshasa. Des fois tant que banda ça là ba débat na bango, yé tant que étranger, abanda obeta toujours eloko moko obi, nous en Côte d'Ivoire on dit quand il plaît à Paris, Abidjan est mouillé. Alors, l'élo na musique, quand il plaît à Kinshasa, c'est comme si Abidjan est mouillé. Soit il est Kamboumo boye, et comme il Batouakine ou Bisso Congolais,
eza facile pour affecter bandeko na biso ya Côte d'Ivoire. Et du coup lelo soki peut pas si moko komeli bandeko ya Côte d'Ivoire, eza facile pour affecter bandeko ya Kinshasa. Alors tala net disparition ya Papa Wemba. Papa Wemba aza icône moko o biso nyoso toyebi. Déjà là toyebi que le 24 avril avait okokisa 5 ans. Mais tala dimension ya ba ivoirien. Niveau balele la Papa Wemba. Même si c'était un deuil inopiné, mais au moins bazwa ki temps ya ko rendre vraiment hommage moko digne. Alors biso na ba ivoirien to comment na couleur moko boye, c'est-à-dire ivoirien comment olata loko congolais, congolais comment oloba loko la ivoirien, ivoirien donc ba comment pe na moi tactique de jeu. Donc du coup to comment vraiment ou to zalara vraiment ba frère. Mais vent na to soto bika to soutenir moi idée na vent na liboso zaki na Angola. Qu'est-ce qui a fait que et l'ongwe na Angola parce que liboso to ndo mona ngwa congolais pour zwala pour mona makambo pour makambo pe sa mezaki ba musicien na biso to lo ba bien. Fois que na Angola beti ba concert. Soka beti na Angola ça moi demi potopé. Azo ma pena bilamba na mbongo en espèce pour ils nous permettre bon ba sombi mo ba car mais qu'est-ce qui fait que et l'ongwe na Angola et comme in ba mon Afrique et comment en Côte d'Ivoire? Bon, en fait na Angola pe ma solo et l'ongwe na ngote. Mais sauf que vitesse au Angola azaki nango lelo Angola azanango lisusuté. C'est dû à quoi? C'est dû à ba condition moko ba situation financière. D'accord. Et c'est connu de tous aujourd'hui Angola azo perdre moi vitesse moko azaki nango déjà na échelle mondiale. Donc du coup et pesa moi faiblesse moko na ngambu ya bandeko o ba na Angola et on a remarqué bandeko belé pe babimi Angola bandeko belé bazai souté. C'est dit il y a moi ba difficulté oyo ba connaître pendant ba année oyo e uti koleka. Mais Côte d'Ivoire ezana likambo ya mbongo te. Na Côte d'Ivoire eza sikoyo ki congolais et bandi ko kota bango to soit et kota bango état d'esprit congolais. Donc yomogo je sais pas na basi na bango bakoma osenga bon kosenga c'est trop dire mais bakoma na moi ba préférence lisusu ya ba congolais. C'est-à-dire ba bigi ah moto so atelemi boye atelemi loko anani boye ah bango balinga déjà bongo. Ozomona. Donc ivoirien et PCP vitesse. Pour biso to en Afrique centrale Solandeli déjà, Kinshasa, Brazzaville, Angola, Gabon, Cameroun, tout là il y a moins de vitesse nabiso. Ce qui fait que Congolais, azalaki na moins prépondérance moko. Lelo sikoyo, ba ivoirien, loko là, balingi musique, balingi art, bami kotisi mobimba, bazo tela siko bato baza na ba point fort. Entre autres Congolais. Sans oublier David Mosso a travaillé na Jibin Piana, a travaillé na Fali Poupa, a travaillé avec Héritier Watanabe. Pourquoi Bachoua wana ayebiki Batouana soki obimi simbongo pour reproduire bango du coup rentabilité zalaka. Donc baza ba élément moko baza consommable na marché. D'accord. Mais total IP sous Côte d'Ivoire en cas nous souligner nous betaka c'était on va perdre un grand mécène na bango. Autrement dit demi-dié na bango. Pour na d'abord comme on a demi-dié au signifiant ondeni. On peut ou ne pas communiquer, tout est communication. École à parole le temps. Je te jure. Ozongela on a trop classe. Alors prévenez au sentir Patrick Massidi. Au stade de signature il y a Kofi Olomide non? Tango aye ko se présenter et tout. J'espère que Hollandi écriture à Kofi. Il a tout dit. Mentor naïe. Ah. Mentor so to bito to lo bango sou na moi mon sou na français moi parrain. Parrain, maître. Na domaine ni. Point d'interrogation. Kotana président. Non, lelo sikoyo Ahmed à cause de la mentor il y a Kofi Olomide na domaine ni. Kofi Olomide n'est pas un politicien. Non, c'est Nick. Bien sûr. Alors,
Et cela qui s'est pour que faire le midi il est là 40 quelqu'un quoi. Alors qu'il vraiment dans la carrière na ok ndevuma na quarantaine ok ndevuma na quarantaine wana ndenga ok ndengo bongo et puis na 30 album yoka alala te banda na se ti ayekoma na niveau wana aza toujours ye et fallait pour paper banda ba 2006 tant bandi dia ba carrière solo et tout on remarqué banda wana ti lelo aolala te est-ce que zanzela Abidjan mais il y a un qui non, et ça ma question toujours se poser. Donc c'est-à-dire tu as dit que ma réponse nango to zwango ou soit to wa ou journalistique na na yo moko bo pe scientifique. Non, côté kuna makamboeza. C'est-à-dire côté kuna po na ndenga analyse bateau nyoso ba okita kuna lelo na niveau communauté na biso ba na makambo ba ope ba kete solo que bazaba frère faut bazala ensemble ezaki na maître moko avandisa ki pe bango. Quand je dis maître, mécène oyo abekara toujours ko soutenir, a soutenira toujours, a soutenira bango. Alors lelo na Côte d'Ivoire to moni fali pupa na Gims niveau bakenda gi nango Ahmed Bakayogo pe ajouaki ombre nae e jouaki boyo ka sonit demi diazana. C'est important. Demi diazana. Mais faut bosser là. Voilà. Vous avez gagné mais bisoka likolo mais tous nos béga après ça. Non, problème. Là, je pense vraiment à Graki Herba 4 nationalités. Babi père et Morazawa. OK de 4 soba de soba. Donc au legela puis babi enzo te PC ba bote ça. Na lelo. Na habité et pas un musicien au de Denis Saloba le 18 so Monique Simbité. Que pesi moi shit. Tyson Zela Côte d'Ivoire. Nani moni simbele. So moni simbité. Nani. Kende Zela Côte d'Ivoire. Nani mona ke simbele. Kolukano Benete. Nani omoni simbele ozo pesa batu ba Benin ba Côte d'Ivoire. Mais batu ba Benin obi bango te. Côte d'Ivoire ezali batu ba Benin obi bango te. Présent. Le bilan makamonga na comprendre. On appelle comprendre. Bato ba Olanda biso pe ebele bazo comprendre. C'est-à-dire, langage nanga est codé parce que nous sommes à la télé. Ah. Tu vois? Alors, bandeko ba monique ndule komo komela bango kilo. Ngala conseiller bango batala nzela Côte d'Ivoire. Dode. Et puis sanga maloba. Donc on me melanga na sanga maloba. Ba kende na bango ka nzela Côte d'Ivoire. Dedo kayombo na peso ba mote peso sali. Côte d'Ivoire, c'est créé ça la Côte d'Ivoire. Ouais. Kasi 2010 à Kunat. Mazata Koufi. Vous comprenez que Koufi en fait. Vous n'habitez sur tout le monde est remplaçable. Tout la sujet on mais tout le monde appelle Nekonayo to qui na oma bongo Nekono Ferrego là. Moi un peu à comme une visibilité autour de soutenir en moi bien. Communication est commis un peu remarquable et puis félicitations à d'ailleurs dans la nouvelle équipe au Tigozoa. D'abord, message de nos Nango par rapport à artiste Nabiso, à sa renommée internationale. Alors, au moment Félix Oazé Kwaloba et Loko Moko, et Loko Koki Koko te la Mutuko le ka raison, exacté. Vous comprenez? Avantage, il y a fait rigola, et ça ka boulot. Et boulot na yango ezoko tsaye ba Douala, ba Cameroun wana, ba Yaoundé plutôt. Babisike bele okende eza boulot na yo. Tandis que compétence sokoza nango, il faut pe osala effort osangisa yango na babiloko ekosala ke okoma siko na vitesse. C'est-à-dire quoi? Monde lelo batu ba otanga en ligne, quelque chose à maele, luka pe ozala rata mususu na connexion, yo poko ta rapper. D'accord. Donc lelo fait rigola. Musala na e c'est bien bon. Mais le déplacement na lelo et comment on peut ça image mususu. Par contre, ce qui fait razaika na kin onga lo baté que non to comme mona que akomo mata et tout. Donc du coup, kobima et puis ça va visibilité et puis ça va donc force même pas bateau bazo accompagner artiste. Tu vois, il y a un certain moment nakotanga ko komboté mais ba collègue bon ba confrère kaka ya ba kin ba tumo ba koma benga même
leader na Kombo Mobo non soso ya Congo solo la ka Congo mais lelo na habité so ba comme si faire soso wapi ba changer moi non ba changer té mais na habité alors ba hypothèse wana donc du coup ezaki nango nul lelo faire a prouver bato mais souci nangeza nini tu vois kokota na goût du jour et ça la va bien le monde des autres fonctionner ndengeni au moins page affaire lelo comme page mo vive c'est-à-dire moi mon cœur sentir que a chepé quelque chose moi il logo mo c'est a che et comment peut ça c'est quoi envie parce que ba goloa balata bon ba ko excuser nga pour na terme ba se camoufla ba comment ozongisa mo ba réponse mo oyo yebi na ba émission soit ba commentaire et tout na ndenga ko batama or bato ba soutenir fali ba bomba maate bayaka donc ba goloa bacha président Maboko ba multiplier ba stratégie enfin que star akende lisusu liboso po ba qualité star azanango azo mérité na ka kosuka na Afrique te abeta na mboka Poutine mon frère Trezeguet je te salue de loin maestro ozomona c'est global Moscou te peso à côté kuna cheta imité non à Betinzembo hommage à Venabiso Joski. Faut sentir Oge Jazz. Na kati ya cheta. Donc aza produit mon corps au congolais aza non na posa na e. Mais il faut apuna ka anzela oyo. Et même na gloire. To mona pe ka na angle ya cheta ka to zana mo mukewana. To mona ka avec na boule ya ko uniformiser wenge na ye wana. Idée on a d'abord en étant journaliste, en étant intellectuel tout le bongo omoni on d'abord ndeni to tchano non omoni à un certain moment ba leader rebelle ba komaki ba égocentrique excusez-moi pour le terme ba ko excusez-moi pe donc ezaki tout vers soi omoni ce ko yembela mutu masolo mbongo il faut boya epa na ye ce qui moi c'est kitoko faut yenda za na ye ce que logo boye il faut kakaye ba voyage faut kaka bango moko omoni et loko wana et boma harmonie ya ba orchestre rebelle mais ce qui sko ba leader ba komoko mamwa moke flexible et au permettre siko baninga bazwa pe là on sentit que misa beta en état mususu et pas gaze mais il est aza bien. Alors, faire un renouveler ma solo pour orchestre, faire attention. Na Kinshasa, à un certain moment, Ezaki, qui n'est pas compté dans deux équipes, BCBG, na G7. C'est-à-dire, ceux qui ont bima samedi moboé, ok, ne soit rep, ndoulé. Mais faut tel anzela, il y a baoba, to, ou soit Palme Beach. Une des trois, référence. Pop maison mère machine. La musique. Bango baza na ya musique on a BCBG. Mais baza machine. Quand je dis machine, c'est-à-dire baza na babanda non rep. Moi et que si la ti et puis lundi et mercredi déjà bazala awana ti omona. De bana mo ba jour et belé batu bayaka ba mona bango. Mais force na harmonie, il y a musique. Mambo na habité so batu ba contredire nga et vraiment toke soit moke zaiko moke soit BCBG parce que orchestre affaire baya yebele babanda bon bakinois bayamba ki on a motema moko parce que ezaki na ba bosser mutu na eba que ceux qui na kendu la faire na oyoka na obina na mais ça pena batumsu baloba parce que lelo vitesse wana faire perdre rango comment d'abord mais par rapport ya comment on appelle ça guerre avant non par rapport tant ba musicien bandi kolongwa au moins ba départ tant mo salemaka et bomaka au satire ya équipe oh mon échappa banda mané bien atteindre un problème na ferité échappa longwe de golf na bano poser bien banini o tchai mal à l'aise à longwe vous comprenez et ça la siko force et équipe et diminuaka
Tu vois? Alors, ce qui fait rigolo là, a eu idée Lelo. Il y a renouvelé l'équipe nae. Mais ils ont bien. D'abord, à Pessiba Massa. Espace, chance, et puis, à zone ici force nae. Pour au moins Wenge, collectivité na Wenge et jouera fort. Na quartier latin, les Rambakoya a telemi yemoko abando yemba kangi miso yemba ba momi ba kweya ba bina mambuto. Wenge ya bongote. Wenge fo ya butandami. Mais non, Wenge a déjà un esprit, on a ton idéologie, on a mutuna mutabunda na kwena individualisme wana za individualisme eza na ndenge na yo muntu boye calme. Mais ceux qui bo bandi d'abord Wenge zaki na papa mama Wenge na kokangote. Non, c'est connu de tous présidents Zaki Jibem Piana, mais fondateur Zaki Intel, donc Zaki déjà les solo collectif lelo we rakosonga na chaîne lobige ba mutu kuna zaki cadre makasi ba on est sur 4 wana ba cadre mutaki président muninga zalaki. Mais c'est ça yangwana omuna Zaiko eza Vejosa. Donc Vejosa so atelemi na wana atelemi keba makamba Zaiko keba Zaiko za makambo peka ni ozomona wengi wana. Non, écoute, écoute, omoni force Zaiko, force Zaiko mutu atikala nango pe azala nango. Eza Vejosa. Azo defend nango ti lelo. Keba papa bakoya bayebi. Zakande mona Wenge Zaiko wana. Même si eza ndenge moko na Wenge, tu le sais très bien. Wenge malgré bilinga eza ya wera na jibe. Ya bango te boye mais batu ba gagner Paris, batu ba convaincre batu bazana batu. Eza wera na jibe. Alors lelo 60%. Je m'en fous. Mais public elo na biso yebi, lelo na kin na ba génération ba Josa nani ngo bina lo wavie izo solo ko to dance to mukolo wengi mukolo Zaiko kasi ba énergie o ba bimisaka olanda ba masate ba oloba wana maison mère énergie wera bimisaka yango esalaka ke wera akomaka mukolo maison mère mais au début ezaka ya yete mais énergie o wera yako bimisa et yako sala ke ba tutu ba comprendre que non Wenge wana eza ya wera son ozo comprendre donc ngana ba na oloba Wenge et travaille na dimension mutu morote. Wenge so bo mona dia Wenge afubo landela ba boga, landela ba binaka, ezasko mutu morote. Obi ki Intel na danger te na obina net mabia la wana, mais danger na champ. Vous comprenez? Obi ki Intel nga bongo cappuccino le boga danger te na champ, mais abinaka. Omoni force ba orchestre wana eza collectivité. Alors ba faire baza ba produit ya Wenge. Ozomona force à faire eza pe équipe naie. So lelo a renouveler équipe. Eza bien parce que a ozonga lisu elengi po elengi acheta ezaka ye mogote. Mais tout le monde a soupé wata pour tout katuka bilenga acheta pour le gozo accent tout sebisa ngo pena moi bien. Mais c'est goga pa eka na accent na lo. Voilà moni centralisation de Paris pour centralisation de Paris. Voilà, to pesi ngambote. Ouais. Ayeli biso n'esprit au lobake ceux qui ba robeta proposer. Abi ko sala bien qui na harmonie wana ceux qui ntoni pa ya ki ba inviter pe ntoni yo au mona ki d'abord argument ya wata ne no jijon de on a peur na et abi na harmonie on aya moi ça là vraiment une chose de bien il a proposé ouais proposition on eza vraiment fondé parce que ouais ranson aza peur na bango omoni maison mère ngana oyeba et na ba repebele chez ayembi na ya pesi dimension. Mais so repesili pati lombo topé à son âme. Akoya obi prise. Obi ke côté wana o chuba kiango o mataki fort. Et ça qui bien. Tika la ka wana. Mais bango mona move o mona ba yo ka sona o yebisa sheta ta musu vérité wana. Sko yansoni. C'est connu de tous titan ba bengake formateur. Côté lito yansoni ayokaka. Soka yoki a proposé et ça la va bien. Donc ce travail qui peine à vie. Il vient mon boyebi. C'est moi ça la monotonité qui va te bayoka déjà bango trop na kibisa. Non. Wera ngara dominé te. Pour ba nga ba invité wera.
or ce Hollandais na j'ai akuna et a we rande muta dominant na chanter mais na idéologie na vision on a vision ba petit mais ce ba concernant qui vient et mais ça ce qu'on vient bien parce que v a toujours na idéologie à ça. L'actualité dominante aza toujours na énergie si lelo we ranson aza toujours na énergie du coup et que ça la force moko lisusu na projet wana. D'accord, logo et sa force na projet wana to pesi mbote bongo na Elmira toujours bois trop to pesi sumbo de bien et tout bilamba na bilamba donc to pesi suba mbote trop de 4 roki soba de soba Alain Salambi to pesi mbote mais papa balobi susu que makama ndenge komo kendele kaka wenge zo place nango jibe mpia na to ngoni mpia to lobela pe moi jibe moi kala. Non. 10 ans sans album, mais concert tout le temps, plein tout le temps. Omoni, Aza toujours na moi, na rani moro boyende, ti mama bato akota raté. Omoni, net bisonde tout ça la boulot au na presse. Principe ezalara, actualité. Actualité eza nini. Oye, et c'est produit. Oye eza nanu sika, ezo ba fait wana oyo. Ce produit là ozomona mais ce qui actualité exacte journaliste oya censé yakoya ko pesa kaka élément na rédaction na yo wana okende na situation ouais chabola masa au moins ce qu'on a culture na biso na musique na ouais na musique na biso au moins na musique na biso ce qui jibe na ndenga actualité na moni ya sainte monangani ya sainte monangani na biki bino boza parmi bakoni oyo tambo sangana rabo po papa Chirac kende liboso Roger ML digital empreinte digitale na biki ezo sala bien bambote bisika bozali o ya ko remarquer sikoyo dimension wana et pas JB donc ataza na actualité te c'est-à-dire abwaki na disque te abwaki nzembote. Mais on remarque na côté situation donc ce qu'on CP là moi week-end mon akin je te jure bayebi aucune de direction baoba mais est-ce que ba fan peut ba lembité oui kolemba zala un peu fan lobela pe na situation ngona mais toto za la clair 10 ans toto za la clair na ofinga pété ezape terme moko boye na kokaki ko utiliser te pona relaiser ba parents misusu te mais landela mutu muka obota bote belé mais banango so landeli to chaka na ndenga normal ba vraiment bien ti na mutu avandi na moko mwana maele mwana bi ministre apusani 10 après mi balé mwana maele yo préféré nani. Et non patience. Mon azaka mwana ya to profiter. Exact. Donc ngana lo bango na sens mutu mususu akoti studio abimisi 10 chansons oyoke leki. Deuxième année abimisi 10 chansons oyoke leki. Mais mutu mususu aye 5 ans après. Avani. Président Regain de BCBG. Non. Dire que président Regain de BCBG c'est trop dur. Mais analyse tout ça là. Tu sais tant que bandaki na sujet liboso pourquoi na kodaki langage même amuna loba bato belé bayebi yango bayebi ongana ngana loba ngoloba nini bayebi yango lobela biso bayebi na bango déjà oyaki apo lobela bango mais na sina loba qui et puis na continuer ko loba décoder. Donc papa chéri tout temps yoka machine ya musique oso kenda rap moka so disque mamboni sai makuna bazwaka temps. Ils ont une compréhension na biso ba congolais tellement guerre au biso benga guerre a wenge ya ki maison mère BCBG maison mère atikala ki chaque année a chaka ba disque na ou soit ba petit ba betaka zo beta ba concert et tout et ça la bien maison mère atikala na vitesse wana atikala nango mais JB a dit que yé aza JB azo yaka na pa na ye wana mais aza toujours consommable to yaka ne lo mo ennemi ramta tunenga lo na tuna yo na ebisa yo abi mais na ka oyo zo kendele ka wana oui abi misi mo bana moi trop apparemment papa chéri ndeti bana bazo zala na moi lanterne qu'est-ce qui fait que
bana pas jibe bazo bima trop te qui peut oui bana ba bimeli. Non. Wana est alongo normal. Eza philosophie ya mutu na mutu. Au moni na kin. Na ba université nyo surtout na Congo. Université catholique. Et comment na image ya bien que le ba université nyo so suite ya corruption. Babi ke kuna cop ekota na moi kilo. Communication na information eza na université catholique. Mais lelo soko tali. RTMC eza pépinière ya Ifasik. Ifasik azo continuer na ko produire. Applique. Donc malgré qualité ya comment on appelle ça? Il y a université catholique azo ko produire loko là Ifasik. Mais yango tenye lobake yango non mais bêta na internet. Comment akiza Ifasik nazo na moi légèreté zali. Non, inikineza batu bayebi. Mais soko tie au type plutôt na ba qualité ya ba université au sentir université catholique corruption ezal na moise ozomona mais malgré côté kuna ba lo ba ke ba corruption ezal bazo former pe bazo bimisa donc likambo ko former na ko bimisa ezal likambo ya muntu ye moko o azozwa connaissance tant bayaka na ba orchestre wana papa chéri apesa matière o apesa batutu. Ça dit ah eyembeto yemba boué. C'est bon. Yo peto ngolongwe. Kendo yemba na yo kanti na maison mère bango tout babima. Où est passé J3? C'est un grand chanteur, c'est un bon chanteur. Où est Adjan? Pourquoi botanga ba te belé TP na maison mère au pelelo babima na bango pété. Botala ka angle encore. Pourquoi? Président Rigen, merci vraiment à l'année tout solo la boué. Donc les autres personnes qui ont une idée, mais personne qui a lando pe kaka. Et les gens selon aussi la raté au moins tu bando kota kaka, tu kota, tu timola. Mais tu zongela, le quoi tu le belé des mois fallait, mais tu zongele moi monké. Tout moni ba te belé ba le ba qui guerre fallait, na père ne kofi, fallait se désabonner na chaîne ya Venaye Rambo. Mais les autres moni bango na makamba be Ahmed Bakayogo. Commentaire no goza nango d'abord na photo et circuler de partout. Hypocrisie ezobomandule na biso. Omoni hypocrisie et chesiko dimension ndule na biso na moi perturbation. Pourquoi? Bato o tobenga ba fanatique ya ba musicien. Ton musicien yé moko osala hypocrisie, fanatique ne aoye bateke leader nae aza hypocrite. Parce que mutu déjà soko fanatique. On dit en français les partis pris ferme l'esprit à tout éclaircissement. Au kolobake, faire aza meilleur chanteur. Mutu soro yo kangote. Yo kangote pourquoi yé aza mutu ya babindombe. Ozomona. Alors, ngai na ba vidéo wana pour tout ça ba tout ça la ba analyse, ba tumsu ba ça ba analyse na kin, ba tchaka bango maloba. Que loba intel a l'équipe Kofi. Parce qu'on a na tchaka bango maloba. Que si ba kolo masolo yo kango mo trop ba kolo masolo ngeza. Mais yo oyebite lelo oyo ligne éditoriale mutu nyonso ana choix ozala na ligne. Excusez quand je yoka ba code yoka nazo so na code. Ba ligne éditoriale a faire ça ligne éditoriale. Yoka na yate omoni biso bato ya presse. Ndenge tout ça la boulot na biso oboye. Naza na droit so na la politique. Na pona soit na majorité soit naza na opposition soit naza indépendant. Alors non alors que ils existe biso pe impartialité. Voilà. Ozomona mais net na baka oyo net na baka oyo bato belé ba créer ba équipe ba yebi ba journaliste ba chaîne YouTube oyo soutenir ba musicien et bon qui ne le sait pas que Ken Piana a soutenir Fally Ipupa nani bien ngote nani habite que Pacho RFI abanda go soutenir mukulu mais bango ne so loba nani habite que Niamakor afinga batu au nom ya maison mère nani bien ngote teme siko moni batu wana ba finga wana avant aya ba pesa bango maloba lelo okoloba boye. Et pas bateau, batinda bango. Donc quand une personne vient à la télé pour dire, que fallait aller qui Kofi Olomide, Fox wana énergie wana pour le bango et outil
na base na bango na cuisine interne place ba travailler au métolier qui surtout beaucoup tani na rambo bo sali semblant eza mabe semblant oske banda kala banda mise en disponibilité wana que olongwa na ome ochaka mise sincérité et ça la sincérité et ça la capé bien tu vois fallait poupa na carrière na ye ba tout nyonso ba bien OK Koffi Olomide aza maître na ye so to ko lo ba papa te ozomona na kati ya royaume ya Koffi Olomide fallait poupa zali mais na royaume a fallait ba robenda nde Koffi na ndenga robenda boy mais Koffi azati alors invitation faite bien sûr ozomona mais pourquoi bato belé o ba comment ça la analyse ba comment vraiment ko bomber tox pour dire que fallait poupa est-ce que okolo bano mambo wana ozu pena courage soko tali boye ah non tout ça la clair mais na mona pe moi masse wana moi influence wana impact wana ya ki pa bato loba ke ba meka moins organisé et le moko influence ki bato ba loba ke o aza intel numéro 1 o aza numéro 2 ni ne sala que masse wana to influence wana et kota na mito bato ba komo ko énumérer bato non force ya mutu na mutu et bana par rapport à mamba ça na marché au moni papa chéri so na kozonga muke disque bimaate oui so abi check tout le monde check baba na lobela na bango pe numéro 2 mais vu que numéro 1 abimisa que numéro 2 azala raté et puis ça c'est quoi au moins complication tu vois au moni neti savoir faire eza eloko mo boye et chapara batute musala fali poupa azo sala lelo ezo pesa e place na mitema batu na mitu ya batu tu vois alors à un certain moment on a remarqué même sur le plan scénique fali poupa aza artiste et musicien congolais oyo à se produire à trop à se déplacer à trop azana ba opis ebele na marché suite il y a vitesse o azana ngo na ndenge batu bazolandela ye alors sokotali avant ezaki so il fallait beti droit chemin côté mususu oyo ka ba beti sans interdit sokoki côté ba beti nini Arsenal côté ba beti qui est dernier bando kende na lo ba kende lo kwa moi wana so tango écart et pesami écart ngo pe pesami mbamo ba transformer maloba et longwe na linga le komi écart français oyo komi sanga petit fali a po na oyemba tili de webe loko wana oyo loba maloba te mais akenda ka na rythme wana donc du coup fali sokaza en bon terme na Koffi Olomide eza iloko moko ya bien mais asi pour ta rapper vient na tout ezate kendenga ebi verambo nenga kenda po tout le monde a yebi ndenge verambo kenda na bisolo c'est-à-dire un mongo boza bien un mongo peut apesi moi nini parce que ceux qui veut apesi contraire VP ou soit ba artiste na biso ba supporter vie ezate que so apesi contraire a ozwali Koffi Kingo a ozwali Koffi Kingo beaucoup tani bosolo sou bien ah ti soit Sande yanto na ebisa pe à son âme was vewasenga. C'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Là, il y a déjà soka ebike azali sou muntu ya latino te. C'est que akoma na déjà contre. Alors abimisaka façade wana te que so wana ve alatika image mobo et tout. Après sikoyo vers ozwali Koffi Kingo. Voilà. On a maloba oh nyoso tozobima ba analyse ezaka poto normal. Tu éclairer moi lanterne eza na bandako. Là je pense comme ça je fais un coucou à Papi Sokoto Topesio Bambo Théâtre, Alain Kelo Topesio Bambote, Babi Papi Sokoto mutu moko bien, c'est-à-dire zala na ye ka nata mukende o comprendre. Donc au moni bato bongo ba rappel moi rare quoi. Eza lokwa batu na biso archive de Bandal. Edi Mustafa ya Mira Kembo Malewa au senti vraiment que couple moko ba panza idéologie bien la Genève ma tante
Ah, Zouelanga Moutouana. La Genève Maton. La Genève Maton. Bazarande tu moi 4. Au mona Papi Sokoto, au mona Alain Kelo, au mona Babi Enzo. Otambola moi bongo. Mais ce qu'on a chapeauté nyonso ga soba de sobara yo ana roki de 4 vanda wana. Ah. Donc makambo ke na roki de 4 bisika zali, c'est-à-dire to sepela toujours na ba soutien na bino et ça la biso bien. Voilà. Tchabola yo na benga ko mutakati to komo koma na biso pena na suka ya émission. Message nous en de particulier pour Alain Sokoto, pour na Papi Sokoto, message particulier na Babi Enzo. Message particulier. Les 4 des batailles na Enmira. Message particulier nabi que Denise Mabi. A au contredire ngate, c'est-à-dire catalogue taille avantageuse aebi makamwana. Message particulier avant na okuna kende na osepela ça moi synthèse ya moi masolo tobeti. Voilà. Nandenga musique na biso to sentir que ba ivoirien na ba mécène na ba consommateur simple ba mi pesi trop na Congo. Voilà. C'est-à-dire il y a bien ba musicien na biso botala ngambo Côte d'Ivoire bobuka na côté. Bo solo lango na 4 coins nango. Profitez pêche Drigo. Bo solo lango na 4 coins nango. Pour demi-die abimela ka kuna. Mais demi-DP, à vous faire le père. Nazo Bisayo, tout le monde est remplaçable. Nathan O déjà, Yomoro Mona. Mais au moins demi-die mois, bimina Côte d'Ivoire. Après, pardon à Bénin. Mais aya, au Mona sko bata Bénin, ndeba olamuka. Aya. Mais à part ça, merci vraiment. Na papa chéri, ndengazu déjà dimension, ya servir sikoyo. Fanatique ya BCBG et la kisi que azala na bango toujours pas ebaki ba vrai bazali pe ba vrai ba vana na bango ba bujate bazela mukulu tebi ke kalate to mona sortie médiatique ya papa chéri a oleka na ba chaîne na ba différentes chaînes internationales et tebi ke ko accorder pe interview na ndeko ebele ya médias en ligne entre autres bisope to ça la partie et ça là vraiment bien. Donc faire ego là na dimension orchestre nae ba play lelo atabaye na bango na Zénith temende ba OK ba Côte d'Ivoire ba OK déjà ba Bénin ba Cameroun et c'est comment dirais-je ba OK ba Côte d'Ivoire ba Cameroun et ça là vraiment bien. Messieurs Goga, messieurs les chanteurs, bravo, tous mona ba qualité ba clip, tous mona musala et surtout attitude. C'est-à-dire et là au monde a sepé là a changé à longola terme au monde ba kombo mususu au monde cheta comme boya kombo cheta pas bi que ba kombo mususu me mama kam mususu c'est ba comme kola on comprend donc ce que landeli kombo il y a comment on appelle ça il y a motona tembe ndeka ke koma ko limwa ko changer messieurs les chanteurs et messieurs les chanteurs musique intelligente na philosophie na li solo pe changer parce que comme na ki motona tembe wana koma pe ya tembe tembe état d'esprit et même marasiko mabe voilà bolongwe vraiment na kin pour bo kende États-Unis bo comme na Belgique tembe koti tu tongi moi trop ouais to comme na biso na suka ba dédicace na batoyo batalio ba dédicace na famille na bandeko balingako na habité bisa bango promettre bango ko zongi pena des retours koti pena liso na toza wana toza toujours na kati ya masolo parce que omoni masolo après c'est ça masolo na biso donc eza vocation tout ça là ngo na motema na bi que président Franklin Maboussi Allemand noir barbe argentée et ya Betty Maboussi bisika bozali boyebi ke président Reagan na bino yeyo boza osepela Jordanie Munzila waka Kimbangu Yesu ya mère na biso Audrey Kodissa na bi ke ça la bien et sans oublier celui qu'on appelle Lumière Lutumba Lumière Lutumba masolo toujours carré donc Nicole Batafé 9-4 ah Patrick Massidi Kotawana Nicole Batafé femme légitime 9-4 yayo yango wana voilà merci Nayo Chabs Nabora Chabs président Reagan Chabs Chabola
tonton eli solo donc il y a pena kundolora ya C bomonika ye monenga décortiquer analyse voilà. Merci Nayo Papi Sokoto Topesi Ombo Théâtre. Merci Nayo na Alain Kelo. Merci Nayo Babi Enzo ozaki na biso de 4 soba de soba un mira yemo na pointe n'espace na valeur au pesibiso ya boye na Paris à moi passi pour ba mon pas congolais. To pas ba congolaise restaurant boye beau cadre au vandi bazo yambo ndeti confirmer ça te mais tozaka na kata confirmer. Voilà. Mbote na bino tout ba yebo landaki biso Alain Salambi mbote na yo Remi Voima mbote na yo Bibish Balomba Mamicho Umba Magi Kilolo topesi mbote na bato nyonso balandaka biso et surtout toza de cœur na famille solo toto perdre moko ya biso sans microbe azolela toleli na bino moko ya biso salela biso musala malamu akendaki donc Savona ope comme panzana to lobata to zana yo e komi mabe kane bandeli boy ah wala penale kinanga masolo pe to yoka bato bazwa bilamba bakenda ka baleki merci merci la bino bato molanda biso et to monali na mikolo oya bye bye c'est sans microbe TV merci.